HP Media. Nyonso oyo lobaki ete batu basalela yango te eza moko ya mai oyo komema lifelo kasi nyonso wana yango tomonaki yango na nzoto ya mama toloba nini par là sepelaki na bao babengaki nga po bayeba mpe na sepelaki na bao bafingaki mpe bao babengaki fo mwamba eloko nalingaka bapayen makasi bayeba kofinga basala nzambe mingi. Oh oui, là parce que tant nous en parle qui un message nazaki marié nazaki fiancé nazaki na moi moto bon le samoté mais ça Saint-Esprit. Non, moto bon le samoté mais ça Saint-Esprit. OK. Mais le problème tant on appelle ça que message nazaki marié. Très bien. Moi si avec l'église na doctrine là. Ils ont l'église est belé même na poto même na ça ba kota. Mais vous avez déjà un préparatif. Tout ça na préparatif. Pasteur na ya répondre ki ngai. Abina na komi ayote. OK. Akokoma ayota makomi na ndako na pesi yoye. Wana aboye sur l'église na ngate jamais na. Dans la minute yo so to robé taper tourboyer journée musu ce bon matin. HP Media. Parce que au moment où prophète Bachir la bata. Na collègue à la télévision na fini serviteur ou bien na commenter ma bépo na ye. Ma kina komone erreur. Yango lokela ma bapitunga mususu. Mutu nyonso to ngaka tambo lobika mutu na za faux et faux mutu to ni mangaka za faux. Pourquoi? Parce qu'il y a harmonie. Nae baga pété. HP Media. Le problème est allé. L'eau comme une maison le là, aux ont posé mon top sur paiement, et ça déjà manquement. Très bien. Mais les temps ont déclaré par la foi, le corps, comme on a s'il te plaît Jésus. Vous avez supplié Jésus. OK. Amen. Est-ce que quelqu'un peut imposer à Dieu? Non. Et là, quand ça que Moïse a mon canadé, il s'est bêta deux fois. Moïse a bêté tout. OK. La folie, il y a aux amours en Zambie, ils ont imposé Jésus. OK. Ils ont bonné la gloire à Dieu. Ça, la folie, non, t'es à ça. Gloire à Dieu. Mais quand la folie, la prière, t'es. Gloire à Dieu. Que on a posé, mais les gens ont pas chiné, les gens ont pas molé, la thématique, n'a pas sur la Bible. Oh. Bon, la Bible est en même temps. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Peuple de Dieu, les amoureux de la grande chaîne et HP Media. Oui, Malamuna, émission d'Abisso et Mokola Lelo. En tout cas, merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour la nyonso au besoin continuer comme ça là pour Nabisso. En tout cas, balo sambo labino, yamonde do sala était tous à la haute aux ali et nous sommes là en train de faire l'œuvre du Père, l'œuvre du grand roi. Et j'en profite aussi pour souhaiter un très bon dimanche à tous notre chers téléspectateurs, notre chers internautes. En tout cas, bon dimanche na bino. Bino baibozui, ya solo ngolu, ya kolanda biso na mokolo lelo. Ya solo tolobaka na molokola mo mesano ete ya solo kozana bomoi epesameli moto nyonso te. Ezali ngolu. C'est quoi la grâce? La grâce est ali bongo faveur ou ezali immérité. Alors, et le quoi ezali immérité, ce qui y a solo yope au mérité yango, oui qu'on garder silence. Faites aussi comme David, lui qui a dit mon âme loue l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Alors que bomba mai onzambe a salé lioté. Bible zolo banabiso était. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau par le parole de leur témoignage. Alors, ne gardez pas ce que Dieu a fait. Il y a solo comme on a tongo ya sikabouye ezali ngolu. Car la Bible nous dit encore, chaque temps suffit sa peine. Il est écrit encore dans la Bible nous dit encore, chaque matin il renouvelle sa bonté et sa compassion. Il a renouvelé les sous bonté et compassion na bon moinayo, au koki ko garder silence te, ya solo sans que olobane et le komoko o salé malam.
la Bible nous dit encore, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors vous reconnaîtrez qui il est. Il y a solo maïnyoso ya ye, o makasi na ye. Tout de lui est gardé, Nassima, il y a ma sang joli, il y a louange na ye. Alors faisons aussi comme David. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Sur ce plateau, je suis avec un serviteur de Dieu. Je suis avec un homme de Dieu, à la personne du prophète Pachi Bomolo. Alors, on est venu parler de quoi? Il y a solo Toye Koloba. Il y a solo Ponamaïnyo Suzali Koleka. Je pense que je vous signale qu'il est le nouveau marié à Zali. Il y a solo Mobalani Yasika Nengi Tomisana Koloba et Mingi Mingi Tokovanda sur le prophétie. Mingi Mingi sur le comportement des hommes de Dieu pendant la scène et après la scène. On dirait Bazar Lolenge mon côté. Tokomega Peko Simba ya solo. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que oh basala nzambe balobaka na biso yango pe basala la kato yango pe bazali donc on meka vraiment ko simba manso wana pona et déranger bana nzambe te na ebité buto betaki mabaku biso nyoso oyo komona oyo elekaki alors tokoka ko vanda kimia te soki toyaki te kokuta na mosala nzambe kosola na ye pona mai oyo ebetaki biso mabaku. Merci na maman GH, il y a papa Ozeamani. Merci à tous nos auditeurs. Merci Nabino Baibolo, mais ça n'a coupé ça vraiment confiance et tous à notre Saraka Mossa Nankolo. Alors sur ce plateau, je suis avec le prophète Pachi Bomolo à qui j'ai dit Shalom papa. Shalom Nathan papa. Boni papa. Yesu sana bongo. Nzambe azolo kumu papa. Merci beaucoup. Après Mikolo Belé. Non. Après Mikolo Belé, tous à qui ne l'ont pas battu. Ok. Tant que je suis, tu es le bon. Yes, donc le matin que tu vendis quand on est dans l'équipe, non. Faut ma préparation parce que les gars n'ont pas mis tout bas mon makasi. Nasi ma tout bas wana, là il y a ma préparation à mariage. Parce que nasi ma préparation mariage, n'a pas voyage dans ce salle. Ok. Par rapport à l'évangélisation, le kanga kinga moké na Congo, ou bien à Kinshasa, les akimi préparation mariage, mais les gars mingi na comment appeler responsable. Zambe Azolokum. En tout cas, papa, la Bible nous dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et cause à la mala, Moussoko, Kumbabisson, le Sambo. Mon centre en Israël, Zambé, Yabako Konabiso, Zambé, Nabapapa Nabiso, c'est que moment oyo, Tozui Amo, Tozon Xion Salobo Konayo, Kinyo Talapanayo, la révélation. Message à bon Zambé, pe bon bazola ndabiso, si que débat bénéficier du pamboli na kombo na Yesu. Amen. Amen. En tout cas, merci. Je dédie cette émission na bino nyoso obo misana kolanda biso, particulièrement à mon papa le pasteur Ogi Ilonga Mbaswa et également à toute la famille Ilonga, maman Lili Ilonga, Kija Ilonga. En tout cas, émission on a dédié à mon papa na bino nyoso ba obo misana kolanda biso pour continuer à couper sa biso confiance. Tozawana toza toujours mosala nankolo, mosala nanzambe. Bon vent de mariage. Merci beaucoup. Boni maman. Non, Kimia Nzambe. Azo préparé qu'elle est déjà église. Nzamba Zolokou. Oui, je vous signale que nous sommes dimanche matin. En tout cas, naïgo Zomosa Nzambe Yamboete Akende Losambo. En tout cas, papa, osa rare de Basal Nzambe. D'abord, oyo a panzaka sango malamu mingi na internet ndeto mesana koloba obali mwasi ya Kinshasa pe libala yango tolikisaki yango na EHP Media. C'était quoi point nini yo marque différence? Non, basé belé o basala sala nzemba bali basa Kinshasa akotanga te nalobi kolekisa yango pe na internet. Non, les problèmes ezali kolekisa na internet eza mabete. Tolingaki banana ba comprendre que prophète Baché azalaki na marié te. OK. Pourquoi belé monsieur so ba maman na muso mo benga papa pesa maman mbote. OK. Papa maman tozo na ki chéri ndeto baka. OK. Ki chéri après tozo na fiançailles. Maintenant ce que to komina komako. La ngofo mo ba to ba yebi ba ke prophète ni to aza a commis marié. C'est ça. Ya mo tolingaki et les gars na ba oba soutenir kinga. OK.
pour les gens battent belé bandé pour soutenir papa prophète Pachina mariage ba ibaki yango kenti ba papa ogi OK c'était ogi soutenir quand même ça pas dans la tête à continuer papa pesenga nzamba oui c'est quand les gens papa a soutenir ngai vraiment 100% même dans la prière la musique et ça n'a pas maman pe belé va soutenir prophète na bango parce que eza la tête que au monument mususu tolingaka kola ki sala ba média mais na romi comme na micro photo le ki sala ba média pour ba comprendre que réellement tant à soutenir prophète ça soutenir pour le loco prophète ça l'obéi tu vois parce que moi qui la moto comme qui na ndinga mususu ya moto comme kola ki sala tu comprendre que prophète pas chez madame na préparation mariage puis on connaît c'est un vraiment oh ça vraiment ça Nzambe azwa lokume prophète ebi ki libala no ebetisi bato beleli mabako par rapport Merci beaucoup. En tout cas, le net qui était le lot Tokubo Maté, le Tokolobanyoso. Merci beaucoup na maman Deborah Miezi et bituna na yo solo ezali penza pena komima yango à acquis de droit et pas ya prophète. Maman Deborah Miezi. Malgré na mon été mais na ba commentaire à zangate. Merci beaucoup. Ça va pas pour la maman. En tout cas, merci. Oui. Papa, affaire ya Jézabel. Ouais. Affaire Jézabel. Vous êtes parmi les hommes de Dieu suivis dans EHP Media. Batu bandi melaka mai onzambe alobaka na nzela na yo. Amen. Kasi lelo ekomi libaku. Tote kozana yo na même plateau. Ndenge nini nzambe alobaki na nzela na yo sur ba suki artificiel, mèche artificielle, kabelo, lantine, manche blo no so basi. Koka moi libala na yo on dirait nyonso oyo lobaki était batu basalela yango te eza moko ya mai e komema lifelo kasi nyonso wana yango tomona ki yango na nzoto ya mama toloba nini par là. Oui, nzamba pambola yo. OK. Nzamba pambola bana nzambe nyonso. Na sepelaki na ba bengaki na po bayeba. Pe na sepelaki na ba fingaki. OK. Pe ba bengaki fo. Momba. Et là, on a l'ingara païen. Makasi. Baïba au finga la salle mingi. Oh. Oui, là, parce que, au moment où prophète Bachir la bata, na collègue à la télévision, na fingi serviteur, ou bien na commenté ma péponaye, ma qui n'a commandé une erreur. Yango le qui l'a ma babitunga msusu. Mutunyo soto minaka, tant le bika mutona za fou, et il faut mututon ni maraka za fou. Pourquoi? Parce qu'il y a harmonie. Naïe baga pété. Ce qui tous en a un thermomètre, il y a une température. Si réellement zamba la question. Na monaki, na lobela wo genaza, ceux qui dans un prophète va tanga ba commentaire na cause à la désir. Parce que na ninga mingi na ça on a dit, zongela nga mingi na ba commentaire ya ba tout ça la ka ya moto partageaka. Ya mo sa ya molelo. Batu balanda message na très bien. Pe batu ba comprendre nini prophète alobi. Kolanda message ba message to ya kanango natamomba eza mate ya mobimba. Na mate ya na biso oyo to teyaka. Papa mamba ba message wana tant que kanango, il faut avoir des témoins avec ces bibliques pour nous comprendre que le message est pas ensemble. Ce qui est un message, autre zoloba, et ça va moko, il y a un message oyo, zambala qui se biso. Na banda kolobaboy, natala nangai. Tant on zambala qui singa message, nada qui marié. Nazala qui fiancé. Nazalaki na mwasi oyo azalaki na église mususu na doctrine na bango abane ko samba na bango soko tali na bango balata na nyonso aza jeune fille ya Kishasa azalaki na bango tango lingiye oyo kokuta ye na doctrine ya église na bango lokolo toza serviteur de Dieu toki kosuka na nzela te il faut na komona papa ya église na ye
Na coûté na pasteur na yo. Na expliqué pasteur na yo que na nimi mo na yo. Na balale ça na za prophète. Église ça va na PC adresse na lemba na mole 68. Alors dit papa mais il faut tomber maman pourquoi ba aventurer ba pasteur bazé belo bazora ba fille ba tout Très bien. au proposer les balles ce que les binoka bongo au balanité. Les temps na ko zo message tant na kutana na ye na zo bino message te. Tant na vandi na ye na za kino na message te azaki na nyonso avec ko sala. Pourquoi tu vas au tambola église ngala ekepa nanga ya kepa na yo pourquoi tozalaki na ba fiançailles qui chéri après na ke na famille na bango na bimi na prédoté ba moni fiancé na sima fiancé ndeto kobala na minute wana na zu message na lobeki na message na ngai que ekangi nanga moko Oui. bon là très bien na bato ba biki au final. Ok. Parce que moi na nzambe oyo ya solo parce que eza na bana nzambe to benga maka bana nzambe mais belé baza bana nzambe solo te. Parce que un vrai enfant de Dieu tant la moni eloko moko prophète appelle ça qui message akokitana se abukate afingate mais akoluka abenga prophète yo lo benga bisoki to la taba ote mais to moni moi sinon moko na mariage alati yango. Ce qui explication na ngai eza clarté na ona lobaki nde oko sala oyo sali parce que même mutabengi te maza pressé loko muto bana ko zolo la likambo akango la likambo malamo ka bana ko publier ko finga papa ata yo finga mais avant ça le mariage ngolo na ndimi na sala so solo le ndimi muto afinga azala akosambisa ngam kolombo kote. Natikali comme on a la Bible, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Jamais. Voix Nzambe, la voix Nzambe. La Bible le but de dénoncer les œuvres de l'ennemi. Les problèmes c'est qu'on dénoncer les œuvres des ennemis. Il faut en avoir témoin que moto na ennemi. Qu'on dénoncer les deux œuvres dénoncer monsieur sur taper sur Kanda, bosololi na yo sur Kanda, aller na télévision dénoncer. Mais bango pe balobeka par rapport au bamona qui pas normal. Doctrine l'église na bango badaki na mona nyonso. Les temps a eu message. N'expliquer na bi il faut message on a eu et kaninga na yo. Na moni ozana kabebe, na moni ozana basile, na moni ozana nyonso. Abi oh, eza ndenge na église na biso. Nan to balani na yo te. Jamais okoki ko comme mangai na doctrine na yo. Nazalaki tant na pesier message wana, aibisi na bino, nazana o marié te. Le père qui fiancé nous a prédoté mon spécial robot ya nanaï. Bien sûr. Abandi ko sel la doctrine na bango. Pasteur na bango lobi, so ki a komi na ndaku na yo. Abandi ko kota na église na yo, akolanda so doctrine na yo. Na minute o azapa na biso, doctrine na biso to kota ba mesh, doctrine na biso to kota na nyonso. Na obéir le ko na na posa ya mutu. Papa, cause na moi aussi eza oza la dictature, oza dictateur te pardon. Obliger les choses non. Bah obligé à comme tout est comme non la lingi ka bon non c'est pas ça même à Nzambe so tongi to te ba to bon la mutema to ya na molimo na Nzambe mutayo ki a tout isami mututanga tout isami abani ko landela yango ay ko comprendre que loko eza mabe mais ko ya te que obligé yé o bana ko tout tailler non la lingi bon te c'est mando bono zandoki non c'est pas ça. Na lobete que moi si non sur toi les kawana lati kabelo Jézabel non na bi semence ya Jézabel to benga mo semence ya Jézabel to lobete que aza Jézabel lokola maman moko zanatala bolimi ici nazotanga kombote mais nazota par rapport à yo soki okutanga tenga na kutanga kombo non c'est là kasi nazokoma place en commentaire eza soki maman moko abi vraiment nazondi matema kamna oyo nazomona o abetela ona milolo la ngai muta betela ona milolo abetela ona milolo to pekisi yango mais to bengite ke muto atie yango na mutu aza Jézabel tama te ya minde ate ya mi ayoki la parole aza capable à kolongola ayeba kite mutu musu te kezana ba teye lelo abomona mutu m'appelle lelo non azala ki la doctrine ya pasteur na ye siko ning to balani na ye to komi ndaku moko nde siko fa to sa doctrine nanga nde siko to bandi siko kolande la doctrine malem ti mutu comprendre la parole avant mariage zo kita ya ko prêcher avant mariage
tozalaki na bane ko prêcher mais le col azalaki na doctrine église mususu pasteur na yenda yo ko pesa ngaye ebita ke soki toye yozaki wana témoin na sima ya civil ba pasteur ba ye malobali ba bimisaki to pesi yo papa pasteur na yo na pesi yo siko mwana nga na minute wana akomi siko na minute wana akomi yanga kokoma akomi yanga ezataki ninga kotika na ndako maboko pa longola non soki batu basala bongo bolingo za bongo te pe batu bazana kati na yesu mandisi ko yebese mama oya na église nanga bakota ka mutu pour l'élite l'église nanga balata kitambala so mutazana suki na tira les belé nda balata kitambala te mais soki suki za moke les capables za biblique au kanga kitambala so ko comprendre yango pourquoi comme obenga mama pasteur liboso da ki ma pasteur te liboso da ki séréncia. C'est quoi comme maman pasteur? Maman Rencia, je vous salue à oui, c'est quoi comme maman pasteur? Na minute on est na katanda kunanga, to bandis ko kolandela. D'autres malé mais ça te répond muto ko magi. Ozana mutu, bozana nous na pèse exemple bolimbisi, na pèse exemple nous za bongo, soit disons ozana mwasi, sou ozana ye, siko na kato ozana mwasi na yo. Belgique mesa. Oui. Est-ce que la minute tu as commis yo? Non, commis ngati. Makambo azana mona ndako na bango. Si on a dans le bisou à 19h, à 19h, malgré ça, à quoi maillot, soit qui a côté n'anda qu'on a yo. Au balier mariage, n'a commis n'anda qu'on a yo. Ce qu'on voit dans la carte n'anda qu'on a yo, beaucoup bande des appels n'anda qu'on a yo, mon côté beaucoup commis binomi balé, beaucoup personne va aider. Au boyo kaniezali, on faut topé ça renseignement sur le mariage. Parce que y a mon des actes locaux, tobanasko ko enseigner peuple. Tous les gars topé ça fait ma prophétie. Il faut qu'on enseigne les peuples. Les peuples comprendre que message est un problème na bino prophète n'engna le belo moko. Oui, papa nana. Celui que début beloba que Jésus revient bientôt. Exactement, Jésus va revenir dans paix. Oui bien. Admettons que aux gens qui déjà interpellation en Zambie. Admettons que Jésus est revenu le jour de votre mariage. Quelle serait la suite? Le problème est ça, la nana. Le temps Jésus a passé message que Jésus revient bientôt. Le temps qui a passé message pour t'ôter à son malam. Le temps t'ôter sans malam na Zambie. Na sima côté ya mutu face nini. Andi mapayo. Moli monanza parce que mutu akonveka ka mutu ezanzo côté. L'esprit, même l'esprit passé message, il est capable. Il y aura cet temps tu passer un message, tu repasses un message. Bako on a 10 000 personnes. Mais tantôt, on a des personnes qui ne sont pas. Gloire à Dieu. Tu vois? Je pense que le message a été transmis. Alors, notre chers auditeurs, ne tenez pas trop rigueur. Prophète Azapeka Amutu, il n'a pas droit à quitter Kokeneko Kota Nakati Amutu. Non, Nata, c'est ça? Explication claire et salie. Mouto a bon le samoté, mais à Saint-Esprit. Non, Mouto a bon le samoté, mais à Saint-Esprit. Ok. Mais le problème, tant on a fait ça, le message n'a pas marié. Très bien. Moi, si avec l'église, il y a une doctrine. Ils ont l'église est belle, même la côte, même la chasse à Bakota. Mais vous avez déjà un préparatif. Tout ça, il y a un préparatif. Pasteur n'a pas répondu à Kingaï. Abina n'a pas mis à yoté. Ok. À quoi m'a yoté, m'a commis n'a pas mis à Pessioye. On a envoyé sur l'église dans jamais dans la minute où on est robé tapé tourboyer journée monsieur le problème même n'a pas de l'église boya dans la caméra bo bengi biso papa dans la photo filmer l'église to robé na tête ça c'est non le problème est d'aller oui surprise c'est ali pour écomater surprise est quoi dans l'anda mais l'église il faut voir annoncer biso que l'église voir annoncer biso non papa to filmer kids to voir kids so kids c'est ça qui to côté la souki to battre l'image va filmer biso bokanga ba kitambala non ou bien dimanche va filmer biso bolonga ba kabelo non dimanche c'est la normal la quitte sa semaine est normal la réponse y a pasteur ou bien pasteur que mais le problème dans les alaki madame nangai azalaki d'abord fiancée na kata ke fiancée na ye azalaki na église na bango doctrine église na bango ba pekisa ba kabelo la tamate nata mariage salami nata na sima ya mariage nde tozana ndako moko ngana ye nde sikoyo na banasko ko annoncer mutu message nde to bandi kolongola ba biloko ezalaki oyo bande ko sepelisa bonzambe te o ezalaki mais loko na zaki na posa ya mutu posa ya mwaso ngana zaki na ye
il faut qu'on aballe pour un botoler na maboko ya doctrine na bango. L'état na botoler na maboko ya doctrine na bango. Comment oh ya ngai siko akobéir siko na maloba. Oh nazalaki nango. Très bien, maman Ada Sabibiche, Koubeta Souli Bakouté, je pense que le prophète vient de le dire parce que maman Zaki trop choquée, voire même ma maman GH Papa Oziaman était également choquée. Je pense qu'il y a écouté directement pas nayo. Et tout le monde était choqué. Maman Ada Salobaki, je suis vraiment désolé parce que tout ce que vous nous prêchez, vous ne le pratiquez pas. Votre femme est habillée tout en Jézabel, machin. Yomoro Nzambe Atalisi Biloko. Maman, je pense que le message vient d'être transmis. Zambé. Non, qui est la maman? Si, elle s'appelle Maman Ada Sabibiche. Oui, il y a un message. Ok. Maman Ada Sabibiche, que Dieu te bénisse. Maman Ada Sabibiche, que Dieu te bénisse. Ok. Naïna le Beloko Moko. Ce qui Maman Dassa, Azam servant de l'Éternel. Chrétienne tout court. Chrétienne tout court. L'État a eu aucun message. A moni na mariage. Koko Maboui, il fallait benga prophète. Parce que vous savez que numéro na biso. Ko benga na to ko sola. Ça choque, papa. Non. Papa, on doit comprendre les choses. Dans chacun. Papa. Chacun de nous a ses émotions, a sa manière de voir les choses. Non. Mutoyo a libéré Yesu le Seigneur et Sauveur. Azana moli mona Yesu, azan pate. Non, papa, nous avons une carte na yo, ozana ba réaction, non na carte ba émotion. Yokanga. Émotion est dominée moli mona Nzambe. OK. Moli mona Nzambe sur le 24 na mutu. A comment on a ma moko yé, alors d'abord on a maîtrise à comprendre pourquoi il a fait ça. Tikana benga mutoyo. Mutoyo zota na yesh media. Babonné tout ya biso bana biso. Na limite que moko ko zanga le prophète Pachi. Soit za le prophète Pachi a ko mo na mo na chaîne. A ko benga prophète bonjour. Na za ba to benga ki. Eza ba to musu ba beti sel ma ba ko te me ba bengi. Bible ba. Mais za ba to musu super mama et moi solo na bango. OK. Bible bagigno soana, il y a un mot Bible qui la chair est faible. Donc nakata bomoto la chair est faible bien que l'esprit est bien disposé. Oui ça ma. Papa, non total ngokaka na canal wana te, total ngokaka kuna te. Quand on parle de la chair, comprenez que la terre existe et le ciel aussi existe. Quand je fais allusion à la terre, comprenez que je fais allusion à nyos au état physique. Non aux abonnés église, aux prophètes, nanda aux papa. C'est ça. C'est ça. Aux amobali à maman Rencia. Donc c'est ça, on doit comprendre ça. Merci beaucoup, on ne doit pas seulement prendre toutes nos minutes dans le sujet Oyo. Je pense que le prophète Pachi Bomolo vient de nous expliquer en tout cas en large et à où tu peux expliquer Bisso et à où tu peux dire au fond la Bisso et on est là, papa. Oui. On dirait la domaine prophétique est comme il est beaucoup pour la Bananzambe. Non, la domaine prophétique est cause à l'Ibako pour la Bananzambe. La domaine prophétique n'est le commis na les problèmes d'aller molimo et puisque le message est à soi. Moi nous toi dans molimo na Nzambe abeta l'Ibako te. Mais il chez le quoi na bandela ngoli susu. Pourquoi tango message est pesani. Le Saint-Esprit. Et ça maman na moko. Et c'est dans les quelques te bénissent. Maman Francine. Aduta na prophète Pachi na ba message à mona yoka. Maman vandi panda ba moi. Nzamba mon sakaye. Que moto na za Nzambe. Moto na za yangai. Yobi combien où David a bêti ça mabakou na Israël. Ta makomi bo. Landangai. Naina le beloko mo kavaluga. Yobi combien où David a bêti ça mabakou. Tanga zavo. Bible zo banangani. David a luli mwasi ya soda na ye. Na bandi no beloko wana. OK. A luli mwasi ya soda lelo. Émission à internet. Et pour faciliter bateau rebelle, baye baba vie privée à bateau tantôt baye bien mon malamouté, mais l'internet c'est comment il y a solo. Mutu so ko le gabi nata mon ba on la wana. Ya. Mais le quoi les bis na mo kana internet, mutu to ni nata. Ou pour la nibo ngaza pena ya Nzambe te. Est-ce que molimo mutebi si ou bien nzoto. Les diables aussi a yape ko évangéliser.
Les diables aussi, il y a pas étouffé par bazar à solo. Message, maman on a vendu à Moni, Zamba l'obélier 3 fois 4 fois. Maman Luka Beninga, n'a pas dit que sur la maman. Maman dit papa, t'as la boue, mais Zamba est le Beninga qui osa y. Et puis maman, est-ce que papa n'a pas qui colle un message dans le banabato? Et ça dans la machine. Bible le boko epesi oyebate. Toya ka osala publicité à Bonzambete, mais toya ka ko évangéliser. Nazala le problème ezali Nathan, sauf qui prophétie ou bien message et comme il baku pour na bana Nzambe, c'est que beti si li baku ba obazanga Nzambe. Ba obazanga moli mon Nzambe. Parce que tout le monde a les gars la télévision za Nzambe. Mais ça peut na ba opé bazanga Nzambe. L'exception ne manque jamais. Et ça va soda est faux, et ça va vrai soda. Et ça va commerçant, même pas commerçant à mabé, et ça va commerçant à malade. En tout cas, explication à malade mingi, explication à malade mingi. Alors, mais ma biso non toyeba. Quelle différence faites-vous en étant prophète de Dieu, en étant homme de Dieu? Quelle différence faites-vous entre le message prophétique et la déclaration prophétique? Message prophétique, parce que vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Très bien. C'est la parole de Dieu. Message prophétique. Nathan, Bolim Misumuke, les années belé ont remarqué serviteur de Dieu à l'équipe de la télévision a appelé sa message dans ma apprécié. Matangela mata Bible vexé mon côté. On a tout bien analyse. Analyse. Et un message. Attendez la matin vexé mon côté. Mais à tout qui est belé. Nzambe nini ou a ce message à zongi na prophétie, le véritable prophétie c'est où il a la parole. La déclaration prophétique c'est la prière et la foi. Na ki kokoma Yesu yoko sala yango mbisi mibale n'allez pas à déclarer la foi c'est Jésus. OK. Foi ça va tout monde. OK. Élisée aye pas 2 chapitre 4. Élisée aye pas moi solo aye ko expliquer le problème là. Mobile n'a pas bandé ko c'est comme ça. Élisée ju la femme fils des prophètes. Élisée ju foi naïe, pas déclaré pas naïe. Alors lui Zoa ba vas venir côté sanda ko mi kanga. Nzambe te mutalobela ki Élisée. Élisée. Bible comité que Nzamba Élisée il sa moi soana. OK. Élisée saleli démonstration. OK. Il y a foi. Puis multiplication salemi. OK. De la déclaration et cette démonstration de la foi. Là Élie. OK. Élie aye epai ya veuve ya Sarepta. Zamba ebiseli kende na Sarepta. Okuta mosi moko balisa. Mais Zamba ebisaki Élie te ke zwa nyonso. Élie a dit que ça la déclaration. Qu'on démontre foi naïe par rapport à mon attendu. La déclaration en prophétie, pour Simba et si il faut y d'abord avant le bas. OK. Quand est-ce que quelqu'un peut déclarer? Parce que Naïli va te donner ça va déclaration. Même le prophète Élie, le bosso va prophète à Baal. C'est pas que Zamba il sait que non, ça là bon moto ou tel que qui mais parce que Élie avait dit. Élie a sali d'abord déclaration encore à Kangina Mboula. OK. À déclarer. 3 et demi. Très bien. Zamba il sait que Élie Kanamboula. OK. En tant que prophète, à mon que ma belé comment que ma belé. À pinir ma belé. Que nyonso kangami
à punir d'abord ma belé. Ok. La limite de mission Oyo, Moutounio surtout comprendre yango. Moutou Azan Nzambé, Azan capable de déclarer. Ok. Déclaration prophétique. Maramusu soko mon esimbate, olati kanda ya molimo. Olati kanda ya molimo katina yo. Obandi ko déclarer par rapport à la famille na yo. Que par la foi, parce que la déclaration, il faut la taper foi. Ok. La déclaration est capable de déplacer le cause à la guitare. Ok. Déjà, c'est la foi. C'est la foi. Parce que la Bible nous dit, par la définition de la foi c'est une ferme assurance, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça. Moi, dans un bazar capable de déclarer. Ok. Appeler à l'existence ce qui n'est jamais existé. C'est ça. Est-ce que, sous la déclaration prophétique, d'abord, qui peut déclarer de mots prophétiquement parlant? Nani Oyazali na makoki. Est-ce que tout chrétien peut déclarer ou seulement un serviteur de Dieu? Non, tout chrétien. Antoine de Méligné sur la colope mobile. Amen. Bible dit a pesi biso bokondi. Amen. Alors peut-être que dans ce bokondi on a pesi ka serviteur. Non. Na pesi bino bokondi. Ok. Qu'est-ce Moto a zu baptême les lois de Méligné sur la colope mobile. Il peut aussi déplacer. A zu baptême, elle va capable de déplacer. Oh. Gloire à Dieu. Makambe si matin na kachanda a tellement dit que déclarer. Ok. La foi que moi na ma kufate na kombo na Yesu Masia na za na nzambo solo. Ok. Nzambe moi na oyo kufate. J'ai la foi. Libala na ngai kufate. Malgré libala na ko koma na poto. Déclaration wana nde saleke et bendi et attire. Mbelo moko motuya. Oui. Oko déclarer kaka soki ozana nzambe. Moto azana Yesu. Très bien. Aza capable de déclarer pessimiste. Nganga pas déclarer. Ok. L'évocation, la déclaration c'est la foi, c'est l'évocation. Ok. Dans ça pour évoquer et l'eau a tiré la monade. Ok. On a un yoga. La déclaration. Ok. Aux autres déclarer, les locaux n'a les simbités. Nous sommes des mecs qui sont simba. Nous n'avons pas qu'on y a aïe à télémi. Azo, maman, simba, a peu sauf foi. A déclaré maman que tu as beaucoup foi na yo. Au bangana sima, au bangana maman pesi. Déjà la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de l'Éternel. C'est ça. La foi vient de ce qu'on attend. En tout cas, est-ce que dans cette déclaration, Moutou akoyi kotia nzambe en épreuve, c'est-à-dire, n'a comment? Ozu problème wa makasi. Nga komela ngai. Merci beaucoup maman Patricia pour la édification à l'obi na Boutou. En tout cas, c'est une maman oasunanga makasi tu partages mingi. Et c'est comme l'angai, j'étais déjà chrétien après lui papa l'angai. Mon père était gravement malade à l'hôpital. Et qu'est-ce que je me disais à moi-même? Nzambe nabi. Nzambe. Soki papa l'angai a kufinga na kosambe la olisuté. En fin de compte, papa l'angai a kufalo na za chrétien. Na mona ki na sala na lobara pour la sentiment banda wana na décision. Je ne parlerai jamais ou na coupé ça jamais oh non na la kamutu na ces émotions. Je ne parlerai jamais sous les émotions. Alors le lomo ba sala nzambe bokomi na bengango audace na bengango nini. Vous avez pas frère aux yeux de publier quelque chose sous n'a pas un sentiment tonine en disant que ce qui est le koboye et salamité et zalake ngai na sela kanzamba lokuta. En fin de compte, moutongo akufi. Qu'est-ce que vous aurez à dire par là? Naza clair na question nanga. Merci. Les problèmes de mes années. Prière et le kotobon de la kanzambe. Ok. Pour sa qualité. Très bien. Le problème des années, le kotobon na maison le rôle là, ils ont posé mon temps sur paiement et ça déjà manquement. Très bien. Mais les temps toujours déclarés par la foi, tu as le corps, s'il te plaît Jésus.
Vous suppliez Jésus. Ok. Amen. Est-ce que quelqu'un peut imposer à Dieu? Non. Et là, quand ça que Moïse a mon canadé, il s'est bêta deux fois. Moïse a bêté tout. Zamba n'a pas manqué. Ok. Et mon voix dictateur a continué avec quelle place était magité. Jonas. Ok. Ce qu'on a dictateur. Faut dictateur ça mon Zamba. Jonas m'a dit quel est le livre. Jonas a dit qui m'appelle Zamba. Et ce qu'il a qui est Tikolo aluganisme soit na boaki na mai bisi destination et loko lingi tenza motika osa loko ya lobaiki osala ngo et pele bakima ba pele ya Nzambe azalaki peu akomi pe bo kuluna yanke moyibi ndumba mais loko la ka Nzamba depuis likuma mama avec osala Nzambe soit c'est asala ka Nzambe parce que prière na biso loko la bana donc jamais obligé singlement et le conseil qui on le ma bête ce qui papa n'a koufi non petit conseil là yo à la question que mo sindi pe meza il faut bonde là yi ndenge mama mo razo ndeko nazo bela azo Nzambe musapela lola Nzambe na lobe ce qui ndeko na koufi personnel la maman n'est plus en vie. Non le problème est ali prière à bongo il y a un autre jour tu vas comprendre la langage de la foi. Ok. La folie, il y a aux amours en Zambie, ils ont imposé Jésus. Ok. Ils ont bonné là. Gloire à Dieu. Ça la folie, non, t'es à ça. Gloire à Dieu. Mais quand la folie, la prière, t'es. Gloire à Dieu. Que on va reposer. Mais les gens vont pas passionner les gens. Ceux qui n'ont pas molinga t'es na tiki na pas sur la Bible. Oh. Bon, la Bible est tellement bien surtout face au arabe. Oh. La Bible peut tout le monde avoir pauvre Lazare. Ok. Ma couche la pauvreté mais le roi est bagé Nzambe. À qui on va dans kata ya Abraham. C'est les gens qui ont bien pas cher la riche. Il y a un peu ça non. En plus ça n'a pas qu'il a forcé. Ok. Tous on a question. Na ba le moko domaine prophétique est comme on dirait catastrophe to libaku pour abana Nzambe. Pourquoi? Parce que et comment nyoso obima so landi base nango qui est en base de tout cela pour moi que c'est un prophète, c'est une prophétesse. Je pense que on a suivi, on connaît père son âme le pasteur Guy Marion, Ozaki artiste et pas Mouyobe gauche et tout l'année qui n'est ni prophétesse Jeannette Akenda qui a déclaré qui et pas papa na biso le loatiki mokili net le romora boy au sungi ba na Nzambe to au kwesi ba na Nzambe. Un mot par rapport à ça. Oui, et là, on a une Nzamba pas moula yon question tunina na yoki yango. Ok. Mingi mentalité. C'est-à-dire les aboyés. Vous montez vous pesa bas, vous pesa mouna occasion ya kofinga ya ko diminuer lisusu ba na Nzambe. Non. To pesa mouna bon moté. Et ça na ba chrétien ba 100% Jésus. Ok. Oh bon, on va t'aller à l'image de la pasteur. Oh. Il est pasteur à Robert il va goûter. Oh. Mais la Bible dit sur les imitateurs de Christ, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Et ça, le bateau, à Bungi Mouké, les problèmes sont na évité, na zamoto na jarabatou, na loba mingi, na koya na télévision, na média, na loba mabe, na tout mon côté. Na ébié na alliance na Zambé na été. Les problèmes sont à ça là qui ont bengi la foi. Mais les problèmes sont qui erreur, on ne connaît pas comment ça s'allait. Ils ont posé Nzambe. Oui, posé Nzambe. Que soit celle qui n'a pas sur la Bible, bah témoignage tout na pesaka. Et na zongeli ya moté, na zongeli mokili. Mo pesi pema, mo zui pema. Moyebita ya bato a juste pour moto mo sali na encore baté que ton âme repose en paix. Non, pourquoi on a évité soit ça les Nzamba soli parce que Yesu est mort de mutayebi ce qui passe qui maria ça baloba que ton âme repose en paix na moto a ça les Nzamba soli le ko la tozana ba thermomètre wana te na boya ka moya que ton âme repose en paix. OK. De nano lobela mo mutu te na lobela yango moto Nzamba la kisinga ye. OK. Que moto a Nzambe so ko fina que ton âme repose en paix. Mais le coup là non a un message à me dire boya
que ton âme repose en paix, repose en paix dans mon toit et bagin Nzambe. Mozui motema, mozui mutu, azu mutu na ye. Parce que zali comme nabi sote, et zali comme ya prophétesse na alliance na Nzambe. Est-ce que soit zongé l'émission na ba écran ou na YouTube tout ça? Chose qu'on Nzambe la zoma, parce que pas chao kangai. Vous croyez à son Dieu? Na tika comme on a ye na ndoto na ngate na révélation na ngate na yebité. Mais natala ceux qui maté tout la Bible lobby touré babona bi na bambuma na bango. Merci beaucoup chers internautes, vraiment nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Je pense que vous les constatez que c'est pas facile, c'est un peu du show et merci à tous nos chers téléspectateurs pour la confiance, pour vos remarques. En tout cas, bolimbate bokoma ne bomisa kokoma ya onde sa makasi na biso. Merci à maman JS ya papa Ozeman, maman to sala bande to kanaki. Merci à mon papa Guy Longa, merci à toute la famille Longa, merci à papa Guilin et Boluka depuis le Canada, Zambé Apambola Bini. Alors, Moussala Zambé, toujours comme déjà dans Souka, il y a émission Nabiso, Nini o Zambé atio na motema pour na mokolo ya lelo comme message. Apambola bana Zambé. Amen. Donc le été tout bon de la pour la mboka na biso Congo. Tant to na prière. Sabiso lokomoko. Zambé bisinga lobi. Les temps tolala kanabutu molimo na Nzambe meminga les temps molimo meminga na ekomona loboko moko ya munene loboko wana ezalaki lokola lipata eza na dessin ya lipata ta munene ya loboko likolo nango namoni soso moko ya pembe makasi soso wana mutu na ezalaki rouge makolo na ezalaki rouge soso azoganga kokoriko na kanda le temps soso zoganga kokoriko na kanda na bandi ko pusana lokola nazaki na batu place nazaki na moni lokola nazaki na batu mais batu yango bazomona na te mais nazoka mongongo ya batu le temps na bandi ko pusana soso bato bayebi soso ya mobile soki soso amoni ba komi na kanda ninga komaka lokola ko ronfler soso na loboko ya munene azolo babongo soso zaki likolo ya loboko ya munene bandi ko ganga bongo moto azalaki pembe na ngai abandi ko bisanga kaso za message bazo pesa pona mboka na yo eza na tremblement moko elingesa na mboka na biso na ngina lobango na kombo ya Yesu Masia toza ba politicien te tosalaka na politique te mais eza ba message Nzamba pesa ka biso babandi ko bisanga ke soso zo silika pourquoi eza na makila moko ngetanga kobanda 2022 2023 pourquoi ebele bazozela ba élection na 2023 mais Nzamba ebisi biso ke ba élection na 2023 ezate yango kande tondisa milikolo ya soso wana apandi sikoyo koluka kokanga pe ko frapper l'élection na 2023 ezate na mboka na biso bakomema biso tokozala na silence moko oyo ko se manifester. Apocalypse chapitre 5 verset 1er toki kotanga yango mukie poto comprendre peuple comprendre eloko nini tolingi toloba bolimbisi mukie. Apocalypse chapitre 5 eloko tongi toloba mukie poto sisa poto sambela. Apocalypse chapitre 5 verset nango 1er. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et dehors, celle de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criant d'une voix forte, qui dit d'ouvrir le livre et reprendre les 7 sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. L'un des veillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, ne rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres de 7 sceaux. Zamba dit qu'on peut s'engager vexé à Apocalypse chapitre 5. Zamba lobi ete trône ezalaki vide, l'agneau azalaki pembeni, mais ezalaki badai koluka moto ya kotelema avanda na trône pe afungola livre. Personne
azalaki wana silence wana etalisaka biso agneau silence wana ete mutu moko tatelemaki po aloba yango ezali silence oyo tozokende nango kopanda na 2023 tina date oyo nzambe apermettre mouvement ya Congo élection salama po ete nzambe alingi apesa biso les lions de la tribu oyo nalingi nalobi eza pouvoir ya bonzambe nde sikoyo elingi se manifeste na mboka na biso yango tokozwa ta ya kimia wana na kati ya silence oyo bato bazozela élection ezalaka bato bakotelema po basa bamarche bato bakotelema po babanda kopiller parce que eza na manifestation moko ya bapillage ekoluka esalema na taba 2022-2023 ti tokóma na nio nzambe akoluka élection esama na mboka na biso ezala bamakila nde kose manifeste yango nzambe apesi biso message oke tobondela mpo na mboka na biso mpe eza na manifestation moko elingi esalama eza na cri moko ya silence mosusu ekofandisa mboka na biso mpe cri ya silence wana eza nini namonaki tendi moko ya noir na kati ya kitendi ya noir namoni Congo, drapeau ya Congo, mais na kati ya drapeau ya Congo, batashi ya mai lokola ya miso. Zaba bisinga eza na grand géant moko oyo alinga zongi samoli mona yepa ya tata. Que Dieu vous bénisse. Merci papa. Nzamba pa mona biso. Amen. En tout cas, ainsi parle le Seigneur. Nzambe azwalo kumu. L'homme de Dieu vient de nous dire. Merci à vous, notre chers téléspectateurs. Et merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour vos remarques. Et ne doutez pas, n'hésitez pas, écrivez-nous, nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Celui qui veut entrer en contact avec l'homme de Dieu, le prophète Pachibomolo, son numéro est écrit juste ici. Et c'est commis invité, prophète Pachibomolo. Merci pour nous sur continuer au Sala. Entrez en contact avec nous et soyez en bas remarques, faites-nous vos remarques, faites-nous parvenir vos remarques. En tout cas, Egozala, toujours pour na kobongisa musa na Nzambe papa. Message qui te couvre vraiment n'a pas un colo. Sur vous coupez ce numéro na yo boye pour na baye o bazili makasi ya kotala te. Les Nzamba pambola bango, les Nzambe nyonso, que Dieu vous bénisse. Tous sont en camp, to betana ne mabakote. OK. Bibelo bete soko yo ki muningana na mabe bengaye. OK. Balbite ke fingaye. Ok. Alors vite que commenter ma vie et alors vite bengaye. Ok. Yango tozo sala. Ah. Zamba pa mo la biso numéro prophète Bachir dans les plus de 143 89 227 44 47 plus de 143 89 227 44 47 prophète Bachir dans le déplacement dans le na ba ko basuma comme ça ensemble. Tozo préparer mambo baneko comme mariage et si prophète Bachir azuli na abana ba voyage il y a ma province par province tomato qui na est maman koza toujours déplacer c'est comme mon nzambe comme ma biso to ke ba kitisi biso pe ba biya ba avion oyo eko ko suma biso par rapport à la Bible contribution à la Bible o ko ngate pour to ngate évangélisation ko ça la soto témoin abongo le mutu to pese baptême to ju Bible to tikeli to ko tikeli lo so to ko tikeli mande sous le ko sila mais Bible si a besoin de quelque chose ya oyeba atala ya moto bilito bana sala ngo maintenant olinga mingi na bato soki bandi ba soutenir bayeba ba prix ya ba carton ya ba Bible ba benga yo bolimbi sima ya mona ko mokima lo ba bengi yo au solo na bango pourquoi examine malamu pia obenga biso merci mutaza na besoin ya prière pour la déclaration pour la likambo to lobe toucher les messages il est pas l'autre qui a mouillé pas qui n'a beau il est capable de benga biso pour expliquer biso merci na pesi beauté na bananza mignon sur la pesi beauté na madame na bai OK mama Resia Bomolo Resia Bomolo na pesi beauté na papa Ogi le pasteur na pesi beauté na bananza mignon sur la servante mignon surtout na pesi beauté na servante Bardoché que Dieu vous bénisse na pesi beauté na merci. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, j'en profite pour dire un bon dimanche. Vraiment occasion pour l'anabiso. Et j'en profite aussi pour souhaiter un très joyeux anniversaire à ma grande sœur chérie et le nœud de la famille, de la grande famille Mwamba. Il s'agit donc de Tchela Paulina Mwamba. Donc, Paulina, joyeux anniversaire. Je vous signale aussi que votre humble serviteur Nathan Mwamba est né un certain 23
août donc, de ce mois ici. Donc c'est déjà pour demain. Joyeux anniversaire. D'avance déjà. Merci beaucoup papa. Donc c'est déjà pour demain ou ça serait pour demain. Et vos souhaits et pourquoi pas vos cadeaux. Et vous avez le bienvenu en tout cas. Merci Nabino Nyonso. Merci en tout cas. Et restez branchés dans votre chaîne qui vous édifie, la chaîne chrétienne. Et pour vous qui n'ont jamais été abonnés, abonnez-vous. Regardez juste en bas, là on a écrit s'abonner. Abonnez-vous et allez juste à côté, là où il y a la cloche, clocher, pour ne rien manquer de nos notifications. Kimia Nzambe ezala na mitema na bino papa soki tokosisa na losambo. Nzambe merci na moment au pesa biso. Liloba oyo ebetisa liba kutema esuna. Amen. Ba ba koyoka yango tikete molimo na ye toucher bango ba bongo ya mitema. Amen. Ba ba zalina ba problème travers kolanda liloba o ba bika. Amen. Kolo tolongoli o ezali ya moyini satana ya misala ya mabe pona bana Nzambe ko betisa mabako ba discussion inutile ezala mosika na bango. Parce que Kalamini te yozoya na kombo na Yesu Masia kuta biso bomoko pe na bolinga musala na yonde to tombola o ebengami corps de Christ na kombo na Yesu. Amen. Amen. Kimia na Yesu ezala na bomoi pe na mabota na bino nyoso na kombo na Yesu zamba pambola bino. Merci. HP Media, la chaîne qui vous édifie.